Ouais, na masolo ya mboka tozoko bakaka ngai yo soda na bino ya makasi tozolobela population à danger. Donc betaya basinga ya courant partout ezana ndenge ya mabe ya kosakana te et na kitaki lisusu sur le terrain kotala ndenge ba câble ya courant ezalaka nango isolé te etikala nango bongo na ba risque botala vidéo oyo. Donc poto bozomona eza liboso ya portail ya batu ya lopango. Donc il risque pour na bana bakoki kosakana asimbi pe singa wana ya lotiliki akangami. De retour sur ce plateau na masolo ya mboka tozongi tobeta lisusu makambo yo ekamusi batu bino batu bokoli na njili ba natif ya njili kokamwa na terrain ya njili Sainte-Thérèse ba pano oyo etiama pona éclairage public yaya na kitaki sur le terrain kokamwa ba pano wana nyonso elongwa nango. Donc moto alongola ba pano wana amona na raté moto ayiba ba batterie wana ba pano amona na raté. Donc soko ke na butu na terrain wana Angile Sainte-Thérèse minda wana banda ko sunga éclairage public na terrain ba minda nyonso elongwa tozwana video oyo bongo tozonga na masolo ya mboka. Bino moko bomoni na video ndenge baminda bapano bayiba ndenge kutu bapoto misusu ekweya. Or éclairage public wana banda kosunga batu na ndenge ya kosakana te. Et puis ya mibale bomoni na terrain wana ya Njili na ba commune ebele ba terrain municipal etongama. Mais ti lelo na munene ya terrain wana na Njili terrain moko ya malonga etongama te ti sikoyo. Donc tozobo akaka mbela na bakonzi ya mboka terrain ya Njili Sainte-Thérèse na munene nango eleki terrain ya Tata Raphaël. Donc soki pe tongami ekosunga l'équipe na biso. Donc wana mbela tobwakeli bakonzi botala pena no terrain wana ya Njili Sainte-Thérèse ekosunga l'équipe na biso surtout ya Changu pona nini te l'équipe pe ya mboka na biso. Tozwa lisusu transition oyo bon tozonga na plateau na biso. Merci notre sebino ya sikezo ya ezo ya sekoya. Boss abonné na Pedro Production Grace TV. On commence à théâtre, à humour, à émission, puis on a